Comment tu trouves ça? Bah non, on va au lingo. Imagine que mon a Blaise Manzambi na Enis na kati ya chambre ya hôtel. Ya ebisi batuke mbula ibadako edaki Enis jisa matse na mutu a aider na voiture. Donc sur ce ato moni mutazo pour la mbula ko memela mutu kana yote. Siko na ebite o akoyebisa biso nini. Bakendaki mawombi, bakendaki kosambela ezaki je retraite, jeune prière na kati ya hôtel et basuki kolia ba fraise. Donc si chérie azolia boye azo se détendre na mbeto bozoka voir boye bu mungongo so muto muso tonto auti ko libérer voix ndenge changera boyoka so avoir boyoka so avoir. Oh yes. Une voix suave. Koinda Zambe na boya olatike mo vanzina bo santu ozinga mina bangelo bakoyemela kayo tongo pe popa Zambe na boya olatike mo vanzina bo santu ozinga mina bangelo bakoyemela kayo tongo pe popa MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bandeko babolingo ezalinga yo abino merba solution coach la grande et nyonso ngai la grande dame nyonso et ba epsenga maman se présenta kana se présenter ngai wana la famille kande na biso bino na mboko yo eza pas bo vana 2 jours 3 jours likambo bimate to na ba matière na to silicité ba matière zo bimaka se ko bima. Imaginez to silicité na maman Esther ngala cité ba analyse to silicité na ko sala tête du coup et indi dans les réseaux sociaux et les jumeaux maléfiques. Les jumeaux maléfiques na to silicité bandeko to ba passer ko bali ko tika biso ki et puis bango nyonso ba passer na ba pasteur bango tout ko banana bangala si ba pasteur na ba pasteur na pesi pour me ngala si beauté na pesi tonton Jacob beauté ba jumeaux maléfiques ba prophète manzambi prophète o ba kongolo bazo benga masatana parce que misala ezola kisate ke kibonzambe manzambe lingelo ba ya nzambe siko misala ezola kisa bonzambe te me bo satana yango ba changer ba ngolo manzambe ba tima satana en tout cas balimbisa ngai la famille to mona kiawa yinda kiawa Enis aye ko dénoncer que prophète moral la ke libala baliete amemaki na ba resto bisika ya luxe ba pesa iPhone 16 bale ba meli bandeko ba bolingo dimanche ezalaki lobby droit de réponse bandeko couple masatana ba embi le diable a échoué bandeko ba bolingo Blaise Manzambi lobi ata soki mbula ezo beto moni mutu na sa mbula zo pola ko meme na mutu kate. Pourquoi? Parce que vidéo etamboli yena Enis na kati ya voiture ba o chiller Enis azo filmer ya azo seka ake ko convaincre bandimi na ya ebisi bango ke non ezali makambo ya lokuta abanaki a edaki ndeko mwasi et du coup ba ko sala chantage mama ba o changer kombo manzambi ba o longo manzambi teneni ba comme ça satana na makambo boye mais faut aller bozala makasi bandeko Enis petanga monia le 8 et boende ok abi c'est bien comme ça to sepelisango bandeko abandi o balancer les biso abandi ko bimisa bilili ye mutu aye ko kosa biso awa basala ki eloko te na 7 mois ba image ezo funda ke non nzoto na nzoto betamaki
capture bozo mona désolé moi na balancer les vidéos ezate capture bozo mona awa na yo que binora son mokolo bakendaki fête bakendaki ambiance bakendaki dijibunda bakendaki kosakana mwasi na mobali Enisi na pepe manzambi Enisi yo somona manzambi muta génération na yo manzambi ya muta génération ba jibe mpia na ba relation manzambi a série 6 ah mbongo l'argent lave quand ba loba lo rend propre l'argent lave ils ont dit l'eau lave l'argent rend propre tonton et pépé manzambi azo maintenir l'argent nous devons maintenir le moment où manzambi bon hôtel 60 vieux quand tu es à 42 ans la mifa mukolo bakendaki hôtel batu musu balobi kino eza bakendaki maombi na hôtel et à offrir chéri coco nae chéri nae special birthday party na ebite na benga en fait hein et basaleli en fait à commander biloko basaleli o azali nango besoin de dessert neti na palais royal bande o babolingo wana bomuna ni saolia fraise cocktail à fraise sikoyo angaye wala si basilisi ko sakana ni sikoyo ya olia fraise na ye pour papa sera silisi koniga ba tellement la mode je vais vous expliquer prochainement le pourquoi moi c'est normal de s'en mode faut relaxer papa zena na mbetu voir ka rezo funda voir ka rezo lobanyo so oh ça songi nazo tiela bino boyoka nenga zo tuna mwasi sera sepeli na fraise sera yo ke rondenge nini bino mo boyoka mungongo pour bino boza bononga nazo créer nazo fonder nazo kosa ngana za la songi na ndimi boyoka. Oh yes, bon appétit. Comment tu trouves ça? Dans la série de manger, vous me la soyez. Attendez, je vais le faire. Bon, c'est là. Oh yes, bon appétit. Comment tu trouves ça? Boy, mon une voix suave. Donc déjà mon on son on de bozoka. Donc on sent que tu peux libérer ba endorphine. Et tumba veut dire nzoto na nzoto beta maki. Sko papa zo pe mazo relaxer. Madame a ki rolia fraise. Enisi o mone to kangilo kutala yo ko sa hibiswelo wesale makite. Siko oyo ni na bilili. O mone ke to amikolo. Na biso yo to abano amikete. Bandeko eloba fils mukoko ali makambo ekendele kalate mutakale ko bima parce que na ba commentaire na moni kuna mais Enisi ezalaki ndeboye c'est mutakale ezali Enisi a répondre le biké ya malonge ezate ba ebisi akoda linga ba congolais ba ebisi o kaso yemba ipeka na malonga te angoti kana malonga te wana oyemba ki beyanga Enisi ayembi beyanga kaka na malonge ezate aye sikoyo kize Blaise yena bima mwana malamu Enisi moni esopi yo be esopi yo kosa biso elo esalema yite nzorande nzoto na nzoto bete maki buka lelo lamba lelo lelo bilinguisation yoka voix. Bon appétit. Comment tu trouves? On a eu chéri à lembisi elongi à lembisi misu et puis après il y en a au pesa ya il y en a au pesa pe mbali ali asiko papa manzambi na lobby yo lo baki bana ko aider kana se ambula te auto reconnaître voix na yo siko ana kati ya hotel na mbetu na ba fraise wana ezaki nini po ya voiture ezaki bana ko sunga e po na mbula oyedaki mbula siko aza ini maombi on a osambela délivrance on a ce que non c'est délivrance
Eh, nalobi, ata utu ba sakanaka na nzambe. Vous savez ce que vous faites là? Hein? Toi, on a biso nyonso bato, hein? On a tous des faiblesses, on est tous humains, mais ata moi minimum à crainte nzambe. Poni bo fingisa kombo Yesu boye. Pona nini bo kangila bato porta lula boye. Cher prophète et pasteur, vraiment, et dites-moi, bapagano ba finga tongo midi poko, vous croyez que ba ozo courage ya osambela? Na ba mama motindo boye, soki kutu bango ba yebi nzambe te me ba biloko misuni te ba jar bo ba sala angote. Parce que yo moto na nzambe. Et a passé ça mawa. Ngana lobaki pourquoi ba continuer ko mi bomba to pe ko se masquer? Église de Satan et bimisa na mokili kino église de Satan. Et bandimi baza pe bato bele ba kota bele ba auto sa baptême na bango récemment. Bazo sepela déclarer publiquement que non boza basali ya Satana. Bato ba koya na bango kaka bato ba lingaka bino ba koya, croyez-moi, ba koya. Parce que ba scandale a motindo boye, ba scandale zana na ngome oyo. Oh, ko maramususu oyo. Et ça la ka sonité, mais ça la passi, en même temps bangisa. Ezo bangisa, soni passi mawa nyonso na kati, nako banga parce que ya boeto mona nanute. Mais malgré ça bozo wanga na munoko makasi misu makasi. Il a échoué. Qui a échoué, le diable? Qui a échoué? Enis. Eh, certainement c'est Enis qui a échoué. Ah mais franchement, Sony, hein? Oh my God. Na habité nazangi na maloba roloba. Nazangi na maloba roloba mais mambozo sala. Oye bango que vous payerez cher. Nzamba za na bomoy. O boko finisa pe boko sampuisa. Ah. Franchement. Bon appétit. Moi t'es trop ça. Bande oka bolingo image bozomona Blaise Manzambi na Enis na kati ya chambre ya hotel. Ya ebisi batuke mbula ebandeko edaki Enis jisa matse na mutu a aider na voiture. Donc sur ce atomoni mutu azopola mbula komemela mutuka na yo te. Sikoyo na ebite oyo akoyebisa biso nini. Bakendaki mawombi, bakendaki kosambela ezaki je retraite, jeune prière na kati ya hotel et basuki kolia ba fraise. Donc si chérie azolia boye azo se détendre na mbeto bozoka voix boye bu mungongo so muto ton auti ko libérer voix ndenge changera boyoka so voix boyoka so voix. Oh yes. Une voix suave. Koinda mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mopota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo tanyangwa koka nino ya wanzambe oni masomo ya ekusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe
soki na yo te likolo evanzelo na yo yawe mabele nyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe moko te lokola yo nzambe na nguya olatike mo vanzi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyembelaka yo ntongo mpe popa Maintenant tu m'as rendu intouchable, maintenant tu m'as rendu invincible. Aliwana yo tukominde la santu, lise kwana yo tukominde malongi. nzambe na nguya olatike mo vanzi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyembelaka yo ntongo mpe popa nzambe na nguya olatike mo vanzi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyembelaka yo ntongo mpe popa Autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolenga lingi, mais par son son na se métamorphosé osimi mosambwe maladi na miso olengo bebi naza toxique grâce à lui. Bien-aimé, alléluia. ezali na tata moko azalaki nzambe ntango akufi badeptine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo mpo asekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda mpo ntango akolamuka abimaki elingala moko me komi nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien-aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu me so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata